Un message sur l'assainissement. Waka matiti na poubelle, na balabala te. Ah, tozana la propriété et la règle d'or. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Alors, les plus n'est dans le but aux alliés na assainissement. Tolingi to changer un peu méthode de travail, c'est-à-dire que chaque samedi, ngai l'équipage nanga mobile, c'est-à-dire chef de quartier, na chef de rue, na batu nanga ya bureau, to bana ko choisir milieu moko populaire, point focal, oyo que tu bana ko ya ko se rassembler, pour tout ça là, salon en commun. Yango na lelo to bani na victoire. À côté d'Angaï Tozalina, jeunesse communale Bazali, la chef de quartier Bazali, la chef de rue Bazali, la notable P Bazali. Donc, week-end prochain, ça la choix peut-être qu'il y a na Capella, ou qu'il y a na Pinzi, ou qu'il y a na Imo Congo. Chaque samedi maintenant, sauf imprévu, na Kayamboula par exemple, mais en tout cas, nous allons mobiliser pendant ensemble tout ça là. Salongo pour répondre à la vision et à chef de l'État. Mokonzi ya mboka Fachi Beto apesaki deux devoirs de babourgmestre. Devoir ya liboso, assainissement. Ya mibale, sécurité. Oya tosi yango te, sa place n'est pas dans la ville de Kinshasa. Le chef de l'État alingi Kinshasa na biso ngenga, ebonga. Gouverneur na biso Bumba alobi Kinshasa ebonga. Eko bonga ndenge ni soki yo sali ngala sali ya sali. Kinshasa ebonga. Bonjour, bonsoir ma communauté, 3 exemples Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Samedi 1er novembre, Totombe Libino, le Bandeli, ya moi malamu. Merci na bino nyonso abonné na biso. Mbote na yo moto nano o s'abonner te mais o landa kabiso. To sengi pe o s'abonner ou activer cloche ya notification pour ozanga ka ba vidéo na biso te. Émission na biso Mokolo Lelo ezongisi biso lisusu na kalamu. Awa tozana avenue de l'université. Ah, tu as un croisement à l'université Victoire. Les autres kotambola na avenue Victoire. Na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Avenue de l'université yango yo, OK na gauche na biso. Ozongi centre ligne Ndonge, ozongi université catholique.
ozongi boulevard Sendwe soki ozongi na gauche na biso okei Yolo Médical okei Kapela okei rond-point Ngaba elelo tokotambola kaka na balabala Victoire poto lakisa bino avenue Victoire na bino botika kala Kabali solo pesa sango na moninga mbote na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba mbote na papa Freddy Kalidi en Allemagne bon week-end na bino nyonso papa Paul Mafuta na Hollande papa Gervais Luboya na Royaume-Uni maman Jolie Ngumbu na Paris pasteur Olivier Tabala na Londres ma Velutete en Allemagne bon week-end na Emile Mweni na Manchester mbote na papa Guy Mayala na maman Marie-Louise na Paris awa toza na croisement ya avenue Victoire na Université Victoire ya Ngoyo bokota bo s'abonner bo partager bo liker topesi mbote na papa Agostino Luvangajo na mama Kati Luvangajo na Paris topesi mbote na papa Feli Bola Kisa na France topesi mbote na Joachim Elenge na États-Unis Jean-Jacques Okolo na Texas avenue Victoire ya Ngoyo na gauche na biso quartier Kauka na droite na biso pe Kauka ovanda na Kauka okola na Kauka obotama na Kauka na avenue Victoire 3 Hectares Production TV toye kopesa opportunité au mona lisusu avenue Victoire otika kala awa toza na croisement Victoire Kimwenza chercher de Kimwenza yango oyo tokendaki nango dernièrement ti rond-point Ngaba lelo tokokende kuna te lelo toza na Kalamu sobandi awa tokende kosukisela yango na quartier Salongo na Savubu merci na bino nyonso Kabali solo pesa sango na moninga bana Kauka na bino yango oyo tolobi à gauche tout comme à droite ah toza na Kauka 1 Kauka 2 bokota okenda libana ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te lupango na bino ekoma te balabala na bino ekoma te komela biso benga biso 3 Hectares tokokende kolakisa yo mpe epa na bino tozo avance na vlog na biso ya mokolo lelo oyo toye kovisite avenue Victoire mbote na papa Guy Kalamabi bon week-end papa Guy Kalamabi aboma soda na mama Bijou Mabuta na Irlande Kauka yango oyo Kauka botika kala topesi mbote na ya Willy Mbondi
ya olimbo nti topesi mbote kulutu bisika ozwami 3 Exa Production TV moko ya bachaîne oyo elakisaka bino Kinshasa na bino botika kala tomipesa mosala ya kolakisa bino babalabala na bino Papa Sano bakala Jakuba Akilas boekipie na biso ya mokolo na mokolo bana mbanza ngungu bamatisi déjà banderole balobi les 5 ekoyinda les 5 na 21h Papa Sano na Global TV tozo avancer osepelaka na mosala tosalelaka bino oza na besoin o soutenir biso komela biso benga biso topesi mbote na papa bourgmestre ya commune ya Kalamu Excellence Charlie Luboya lelo toye kotambola na quartier na yo toye kotambola na municipalité na yo plutôt kaka ndenge tomesana kolakisa bana ya Congo partout dans le monde na cadre ya qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui est fait bamona lisusu Kinshasa na bango batika kala Kinshasa ekoma ndenge nini esalemi nini bazosala ok hii na gauche na biso ozongi kauka na wenze soki okei na droite na biso okei imo Congo okei pe kauka Sal Tata Raphaël yango wana nolo na biso na droite na biso école de navigation yango wana awa na balabala Victoire bokota bo s'abonner bo partager bo liker merci na yo mutu olandaka biso merci na yo mutu osabona merci na confiance bopesa biso 3 Exa Production TV image réelle ya ville ya Kinshasa na bino botika kala Kinshasa yango oyo tozokoba na vlog na biso ya mokolo lelo oyo toye ko visiter commune ya Kalamu oyo toye ko visiter avenue Victoire oyo ebandaka na croisement nangona avenue de l'université ekendaka kosuka na sayo avenue Victoire yango oyo tobandi awa na commune ya Kalamu tozokende commune ya Kasavubu awa quartier Kauka après tozwi Matonge entrée principale ya Kauka yango oyo
awa tokomi na avenue Permanence, awa croisement Permanence Victoire nde bokokomona awa pont et l'achat alobaki bakoréhabilité awa toza na rivière Kalamu nde bokokomona yango. Tala matiti ndenge etondi awa, mekwa bakonzi bakozwa précaution. Okei na droite na biso ozongi boulevard Sendwe, awa toza na avenue Permanence, croisement Permanence na Victoire. Permanence yango oyo mpe ekota Macadam. Na cadre ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, toujours avancé awa na avenue Victoire. Victoire botika kala, Victoire boyebi susu ndenge ekoma te, avenue Victoire yango oyo. Bana matonge, bana kauka, bana matonge na bino yango oyo. Gauche na biso matonge 3, na droite na biso matonge 2. Matonge, bana matonge na bino yango oyo, matonge 3 na gauche na biso, matonge 2 na droite. Tozo avancer. Merci na bourgmestre ya commune ya Kalamu. Excellence Charlie Luboya. On a effort et assainissement. Oyo azo sala. Ils sont mon côté palpé du doigt. Tomoni effort oyo azo sala pona assainissement ya commune ya Kalamu. Bana Kalamu boza wapi, manifestez-vous. Kabali solo tozokende vers rond-point Victoire. Victoire ezalaka mpe balabala ezalaka mpe na rond-point oyo ezalaka na croisement avenue Kasavubu na avenue Victoire. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci la communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci na papa Gervais Luboya en Royaume-Uni. Merci na pasteur Olivier Tabala na église Christ charismatique prospère na Londres. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Agostino Luvangadio na maman Cathy Luvangadio. Nous avons avancé. Nous avons avancé dans l'avenue Victoire. Aujourd'hui, droite Nabiso, ok, couloir Madiakoko.
Oyo ekoma avenue Chungu Embadio. À droite na biso ozo avancer oyo arrêt ya Kingabwa. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Matonge, bana Kalamu. Ovanda na balabala Victoire. Ofutela na balabala Victoire yango oyo. Obandaki na Kauka. Tokomi Matonge. Matonge 3, Matonge 2. Tozokende vers qui tozokende vers Savubu, quartier Salongo, quartier Onel, maison communale ya Moyo, ya Kalamu. Vous avez compris? Les autres ont besoin de bagarre à côté de la 4e place des artistes. Ceux qui n'ont pas de gens peuvent entrer là-bas à l'intérieur. Vous allez vous entendre là-bas. Il y a besoin de bagarre. Il y a besoin de bagarre. Bakoti na 4. La place des artistes. Bakoti na 4. Nous allons faire l'exercice avec M. le maire en ramassant les papiers et en mettant dans le sachet. C'est très important. C'est ça le travail d'un scout. Allez, nous allons... Ça, c'est rempli la mission que le chef de l'État a donnée au gouvernement. L'assainissement. Vous ramassez le papier, vous le mettez dans le sachet. Et après, on va entrer là-bas. Merci. Vous pendez tout autour, il y a place des artistes. Vous ramassez des papiers. Et le temps, on va dans la bagarre. On est dans la bagarre. On est dans la bagarre, on est dans votre côté. Pour ne pas dire que les mouvements dans une situation. Pardon. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Nous accompagnons Monsieur le bourgmestre en service et assainissement. Laissez-nous un peu faire le Salongo, assainir notre cité et puis vous revenez. Ye moko lelo akoti mabele kaka na cadre ya assainissement. Tozomona ye le bourgmestre de la commune de Kalamu, Excellence Luboya yeyo na ba scout. Ah ouais, on est à la place des artistes. Place des artistes avec monsieur le bourgmestre de la commune.
Yemoko, bourgmestre ya commune ya Kalamu Yewana. Nenge ayeko accompagner mosala ya assainissement. Awa tu na place des artistes. Place des artistes yangoyo. Bien beaucoup komona. Kabali Solo, Pesa Sango, na moninga 3 Exa Production TV na terrain. Merci na intérêt bo accordaka na ba émission na biso lelo toze awa na commune Kalamu, plus précisément na place des artistes Victoire Botika Kala, Victoire na commune ya Kalamu, Victoire yangoyo ndenge boko komona bourgmestre yemoko asimbi kombo, bourgmestre yemoko azosala assainissement kaka na cadre ya kolakisa kopesa exemple na bana ya Kalamu nyonso, bana matonge bomona bourgmestre na bino ye moko ye wana. Partagez lien Kabali Solo, Pesa Sango. Notre commune dans la assainissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup les enfants. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez les voter, la première chose c'est d'arranger votre emploi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kaka na système ya Santutoma na ndenge ya Bukavu na Bukavu kupila. Assainissement yangoyo awa na place des artistes. Place des artistes Botika Kala. Regarde, il y a qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Beaucoup comme on a. À l'initiative, il y a Yemoko, bourgmestre, la commune. Lenge assainissement. Ezo Salema Awa. Un coup de balai. Un coup de balai. Yangoyo. Kaka na cadre ya propriété. Sambi Salongo. Salongo. Kabali Solo, Pesa Sango. Victoire yangoyo. Après ici, le procureur se va faire une photo de famille avec le patron de l'environnement, mon petit environnement, Boende Zalaka, mon petit Mboka Fachi Beto, appelle ça qui des devoirs de ma bourgmestre. Devoir à Liboso, assainissement, Yami Balé, sécurité. Oya Tossi Angote, sa place n'est pas dans la ville de Kinshasa. Le chef de l'État a lingi Kinshasa na biso ngenga, ebonga. Gouverneur na biso Bumba alobi Kinshasa ebonga. Eko bonga ndenge nini soki yo osali nga nasali ye asali. Kinshasa ebongi. Oboyi buku ata mumema mukajo. Na bati boloto. Na bati boloto. Mobulu te, kimia, kimia, kimia. Kimia, kimia, kimia.
Lui, c'est le patron de l'image. Le grand réalisateur, Kanita Kabouassa. Azali présidente ya jeunesse à Kalamu. Na ndenge kaka que Kinshasa ezobonga. Et dans la vision en tant que jeunesse de Kalamu, tolingi lisusu bosotote. C'est comme ça vous voyez les jeunes avec des messages. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il faut un changement de mentalité. Les services de nettoyage, on peut travailler, mais tant que la population va continuer à reboire à la saleté, nous allons à la 20. C'est comme ça que tout ça, l'assainissement à titre d'abord d'exemplarité, mais aussi on sensibilise la population pour continuer à reboire à des sous-soutés, pour nous allons à ma case. Ceux qui les Congolais sont quinois à s'abstenir et à reboire à la saleté. Ozala omeli mai na yo, ozui bouteille na yo à plastique, otie na sac oke boka na poubelle, Kinshasa comme propre. Mais ceux qui doivent continuer que chaque jour, tozolia tozoboire après l'état tale la biso likambo esimbate, lelo biso torobela ba typhoïde ba maladie et puis même biso na liwa, ceux même biso na liwa on aura dépensé de l'argent alors que cet argent on pouvait économiser pour faire autre chose. Voilà pourquoi on sensibilise terrasser les poubelles tolingi kin label et non la poubelle parce que ça la kitoko nga personnellement ça la nga soni so na mona ba congolais ndeto lata ko moni père moko alati bien mère moko bien maquillée alati mais azo boka poubelle na saleté sombule beti to comment sauter poubelle et ça la soni makasi donc tout ça la bonheur tout ça la honneur ya ville na biso à travers la lutte contre la pollution plastique les immondices qu'on sache où j'étais. Voilà. Madame, encore rappelez comment Madame Myriam Kizimini Naza, présidente du conseil communal de jeunesse à Kalamu, nous avons une activité où on a des jeunes scouters de la commune. Merci beaucoup. Merci. Les enfants, vous avez vu le bourgmestre? Est-ce que vous pouvez applaudir pour le bourgmestre? Applaudissez pour le bourgmestre. Notre bourgmestre s'appelle Charles Mboya Makoko. Il faut le tenir, on peut vous poser la question au niveau de l'école. Comment s'appelle le bourgmestre de la commune de Kalamu? Il s'appelle comment? Charlie Loboya. Il s'appelle comment? Le bourgmestre de la commune de Kalamu s'appelle? Merci beaucoup, applaudissez. Maintenant, vous allez faire le photo de famille avec monsieur le maire. Soulevez mon papier, le message. On a besoin de ce message-là, c'est important. Pour finir l'unité, c'est un message à la tour. Le message. Montrez le message. Ce qui est important, c'est le message. Merci pour le message. Tous les photographes de victoire. Mokonzi, vous avez bossé à la chaîne de visibilité à Mokonzi Mboka. Quand on a dit notre mission, la sécurité, l'assainissement. Les autres coutumes, la victoire, na collaborateur, na chef de quartier, chef de rue. Souci des années, à vous. Bon, effectivement, Mokonzi a fait ça qui est des créneaux. Il y a vraiment photo martelé na yango. Vous allez assainissement et puis la sécurité. Bon, les autres ont un problème de sécurité vraiment, mais ils ont lié quand même l'assainissement. On a un milieu mal assaini, c'est un milieu qui reste dans l'insécurité. Alors, les plus n'est dans le but aux alliés assainissement. Tolingi changer un peu méthode de travail, c'est-à-dire que chaque samedi, ngai
l'équipage nanga mobimba, c'est-à-dire chef de quartier, na chef de rue, na batunanga ya bureau. To bana ko choisir milieu moko populaire, point focal. Oyo que to bana ko ya ko se rassembler, pour tout ça là, salon en commun. Yango na lelo to bani na victoire. À côté nanga tozali na jeunesse communale Bazali, chef de quartier Bazali, chef de rue Bazali, notable P Bazali. Donc week-end prochain, donc ça la choix peut-être Toro qui est na Capella ou Toro na Pinzi ou Toro na Imo Congo. Chaque samedi maintenant, sauf imprévu, na Kayamboula par exemple, mais en tout cas, Toro la mobiliser pendant ensemble tout ça là, salongo pendant pour répondre à la vision et à chef de l'État. Mokonzi, tu vas lobby abi, banara momoni comme na nzela ko lembi. Et puis surtout moi message ezali na ndenge mbela oyo commissaire général a outé ko isa pona insécurité comme trop. A lobby maintenant opération porte à porte. Yo mokonzi ya commune ya Kalamu. Mbela ni yoboki pour la population de la commune ya Kalamu. Na banzi commissaire provincial a fait ce message. Bao bazo ki chance ya koyoka yango tant mieux. Bao bazo ki chance wana tenga na relayer yango. En ce qui concerne l'insécurité. Kuluna a lobby siko opération à la porte à porte. Soki oyebi Kuluna ko hésiter te yaka ko dénoncer yi. Biso toko bomba yo toko lobate ke x y ndalo baki na biso. Sikoyo toko ça la porte à porte. Wana zambela yutaki pa ya commissaire provincial ya unga na relayer yango. En tout cas, fini la récréation. Problème il y a insécurité et ça problème il y a tout le monde. Donc plus on faut s'imprégner na kati. Nazana confiance à la population ngai. Message à l'équipe ba ko salela yango. Merci. Merci. Maman ya jeunesse. Yo en tant que mokonzi monene ya jeunesse ya commune ya Kalamu. Moi liloba pona ba jeune. Message na biso ezaka qu'il faut appuyer commune na biso en tant qu'organe. Oh, c'est appuyer le programme du gouvernement. Alors, au niveau de la commune, le message est que les jeunes vont s'abstenir dans la pollution. Tout le monde victoire, surtout la fierté. Il y a la commune qui est Mboka Nabiso. Et que la commune les jeunes exemplaires en s'abstenant aux actes nuisibles à l'environnement. Il y a sécurité par place au Vandi. Surtout dans le message de Toyoki. Toyebi ba jeune oyo baza ba kuluna na ba milliers na biso. Na kolinga ke ba jeune vraiment ba s'approcher na commune la police pour ba to dénoncer baninga na biso toyebi ke baza na makambo mabe po baza la réétiquer. Donc tozo appuyer commune na mission nango ya insalubrité, to lutter contre l'insécurité na insécurité. Lelo yo moko de la jeunesse, le monde là ba scout. C'est quoi au juste l'événement, c'est quoi? Ils ont accompagné les bourgmestres dans le cadre de c'est comment? Conseil communal à jeunesse, CESA, organe, il faut accompagner à travers les structures. Donc nous coordonnons les structures de la jeunesse. Alors les scouts sont parmi les structures qui sont affiliées au conseil communal. Qui met les mains que lancement est Rosala. Qui peut mobiliser, accompagner. Vous avez vu plus aux plus jeunes. L'objectif c'est de cultiver les bonnes pratiques. Et pas y a pas de pour que la base de la papa responsable de la salité na balabala te. Base de la maman responsable de la maya fufuta qui est na terrasse. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. Le patron de l'environnement de la commune de Kalamu. Moi Liloba. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour notre initiative. Comme vous le savez, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques qui entourent l'homme. Mais l'environnement, il faut de la CENI, il faut de la propre. Monsieur le maire, merci. Notre initiative, il faut que l'environnement soit commune. Monsieur Oueloli Moussembois de Frédéric, superviseur chef des services de l'environnement commune de Kalamu. Bon, merci mingi na bourgmestre na biso ya commune ya Kalamu. Ndenge azwi initiative ya kosala salongo dans l'ensemble. Vraiment topesi merci puisque la victoire awa ezalaki mpenza moyen te. Ezalaki mpenza salitaire kosakana te. Mpe tosengi na gouverneur
atina bacamion so nde tobimisi boye atina bacamion eleka eramase babiloko nyonso ezali awa ekende puisque ntango mbula ye biloko wana nyonso kozonga kaka place wana ezalaki tobimisaki salite vraiment gouverneur ayokela biso aide bourgmestre na biso publike atina badanger eya kolongola biloko oyo tobimisi na kati ya kala kati ya caniveau. Merci na babone na biso nyonso, merci na ndenge bomesana kolanda biso. Awa toza na victoire nemboko komona ke effort ya assainissement ezo salema nango. Nemboko komona awa bazo kombola. Ota kokutana na bourgmestre. Effort ya assainissement ezo salema kaka ndenge boko komona yango kabali solo pesa sango na moninga partager lien. Merci na babone na biso nyonso, merci na intérêt bo accordaka na musala tozo salela bino lelo toza na victoire. Bien beaucoup komona assainissement ezo salema awa na makasi ya bourgmestre na biso Charlie Luboya. Elo mokolo ya salongo tomoni pe salongo ezo salema awa kaka na système ya sankutoma toujours na ndenge ya bukamuna bukakupila. Regarde, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Et ça là, il y a assainissement, il y a un et ça là, il y a assainissement, il y a un ezo salema. Victoire Nabino Botika. Victoire, il y a un Regardez qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Tomoni awa salongo avec monsieur le bourgmestre. Salongo yango ezo salema. Monsieur bourgmestre azo supervisé mais sala nyonso. Aba chef wa quartier. Awa toza liboso ya Saint-Joseph ya Matonge ndenge bokokomona toujours na cadre ya assainissement salongo ezo salema. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Regardez qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Yamoko monsieur le bourgmestre a supervisé misala ya salongo awa na avenue Victoire. Nonso otala kaka na chaîne na bino 3 exemples production TV. Bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker.
Bana Kalamu, manifestez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tokutisa longo awa na victoire à monsieur le bourgmestre a supervisé misala ya assainissement. Tomoni a bakire kanevo etikali baya kolongola a salité. Merci Navie Nabiso William Bondi Kulutu. Merci Aki journaliste au Sali pour faciliter Biso Otokutana bourgmestre ayebisa biso vision naye par rapport à assainissement awana victoire yangoyo. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Victoire bo tikakala victoire yangoyo. Kaka na système ya Santutoma na ndenge ya Bukavu na Bukavu kwila boko komona oyo ezo salema na victoire. Démolition et salema awa lelo victoire aéré. Bien, pourquoi comment nango? Victoire Nabino yangoyo. Oyo avenue du stade. Avenue du stade yangoyo. Donc on a venu du stade parce que les lots focus kaka na balabala victoire. Oh tu kaka kolakisa bino effort ya assainissement ndenge ezo salema awa. Kabali solo esa sango na moninga. Partagez le lien. Bana matonge awa tozongi après Kasavubu. Kasavubu yangoyo. Kasavubu béton et Kota. Donc on a pour la chabine fait Kasavubu. Attendez, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Koleka. Donc il y a prochainement Kasavubu yango béton. Donc il y a la évolution nango, il y a victoire. Il y a beaucoup comme on a. Lelo toye kotambola na balabala victoire mais oko komona pe effort pour ezo salema awa pona assainissement ya Kalamu Kabali solo pesa sango partagez le lien.
Merci na Mavelutete, merci na Jean-Jacques Okolo depuis Texas. Merci na Emile Mweni na Manchester tozongi balabala victoire. Victoire yango Victoire Botika Kala, place des artistes yango wana, place des artistes, rond-point Victoire, rond-point yango wana, rond-point Victoire, ok na gauche na biso, ok Kintambo magasin, ok Bumbo Telemao Makala Elengesa soki okei na droite na biso okei commune ya Kinshasa okei ville tozo avancer na Victoire. Kolongwe Kalamu, komoni Victoire na Kalamu, musala ya assainissement ndenge ezosalema. Kati Victoire na Kasavubu. À gauche na biso quartier des anciens combattants. À droite na biso quartier Lodja. Quartier des anciens combattants, quartier Lodja. Kolobi na ngambu kuna tobandaki na Kauka. Tokatisi Matonge 3 na Matonge 2. Ngambo yo. Nous avons toujours dans l'avenue Victoire, mais la commune est à Kasavubu, dans le quartier des anciens combattants. À gauche, quartier des anciens combattants, à droite, le quartier Lodia. Bokota, Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Olandaka ba émission tosalaka osepelaka nango maintenant s'abonner te tosengi ope o s'abonner o activer cloche ya notification o zangaka ba vidéo na biso te olandaka biso osepelaka na mosala tosalaka oza na besoin de soutenir biso benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenue tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo merci na maman Jolie Ngumbo na Paris. Merci na maman Coucou Kouzaya na France. Merci na Emile Mweni na Manchester. Merci na Joachim Yelenge na États-Unis. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Awa to komi na croisement ya Éthiopie. Croisement Éthiopie Victoire. Ok, na droite na biso. Ok, bakanda kanda. Ok, enseignement. Ok, scène de triomphale.
Ok, na gauche na biso ozongi wenze ya Gambela. Ozongi wenze ya Gambela. Ozongi opala. Tozo avancer, tozo kende vers rond-point. Rond-point Gambela. Ok, vers rond-point Gambela. Bokota. Victoire yangoyo, victoire botika kala. Boye biso ndenge victoire ekomate avenue victoire yangoyo. Tobandaki na croisement avenue victoire na avenue de l'université. Bomoni parcours na biso oyo toye kokutana na bourgmestre Charlie Luboya. Azo sala assainissement na rond-point victoire na place des évolués. Awa tokomi avenue victoire na ngambo ya Kasavubu. Victoire na ngambo ya Kasavubu yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. À vous seul de juger. Inomoko, boko komona. 3 exemples production, images réelles, il y a vu la Kinshasa. Encore il y a qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Journée. Il y a assainissement, et les salema ou bien les salemate. Assainissement et salemité, à vous celle de juger. Kinshasa yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ah ouais, tokomi na rond-point Gambela. Ah ouais, na croisement ya victoire na avenue Gambela, rond-point Gambela yangoyo. Oyo ezalaki modernisé ya peu. Etala lelo yo suivi exact et commis délaissé ndenge boko komona ngo awa na croisement ya victoire na Gambela. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Rond-point Gambela yangoyo. Rond-point Gambela. Oyo bomonaka dernièrement na ba vidéo réhabilitation nango tala lelo yo. Rond-point Gambela délaissé peut-être que bakonzi bakotala ngo lisusu parce que ba million ebimi awa ba 1000 na ba 1000 ya dollars ebimi awa mais tala lelo yo suivi exact à na rond-point Gambela okei et na droite na biso okei stade des martyrs ozongi na gauche na biso okei Bumbu Ngiringiri wenze ya Gambela mais biso tozo avancer
na bandeko na biso basiso na katikati tolobi lelo toye kotambola na balabala Victoire avenue Victoire kobanda croisement na yango na avenue de l'université tozokende nango ti na suka nango na croisement nango na Sayo kaka mpona kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala na kotambola na biso nde tokutani na bourgmestre Charlie Luboya tokuti ye mpe azosala assainissement na place des artistes mpe na Matonge alobi akobanda kokende bongo na bakartier nyonso kaka mpona komaintenir propriété na municipalité na ye opesi wana merci na kulutu na biso Willy Monti les journalistes de circonstance kulutu na biso ya ntango merci na ye tozo avancer kabali solo partager lien ovana na balabala Victoire omoni yango mpe lelo un mot gentil mpona mosala tozosalela bino merci na papa Sano Bakala Jakuba Akilas koéquipie na biso ya mokolo na mokolo tozo avancer tozokende vers direction ya Shaba croisement ya Shaba Victoire après Shaba tokei Asosa après Asosa Birmanie Sayo embouteillage oyo bozomona eza na croisement ya Shaba croisement Shaba Victoire ok na gauche na biso ozongi Ngiringiri ozongi force publique Shaba yango oyo tozo avancer na vlog na biso tozo avancer na vlog na biso avec une belle surprise ya Dame la Pluie asinano tokati te awa embouteillage nde bamonta epai mituka epai lelo mokolo ya saba aoyo bazokende kokunda baoyo bazokende bafete ya mambala masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoki kotosa nzambe kala biso bato
soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Doudi bote mo mase ebeke moko na lobi tozonga na lelo Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Toujours avancé na vlog na biso. Wana touti koleka embouteillage. Embouteillage na tronçon ya Chaba à Sosa. Awa tokomi na croisement ya Victoire. Croisement ya Victoire à Sosa. Rond-point qui mpanza yango oyo tomoni pe ba scout azosala assainissement awa na ngambo ya Victoire bazalaki accompagné na bourgmestre mais awa tomoni bango moko bazosala assainissement croisement à Sosa Victoire yango oyo rond-point qui mpanza botika kala yango oyo tolakisaki bino dernièrement na émission oyo tosalaki ya spécial à Sosa aba lisolo pesa sango na moninga partager lien assainissement yango pe ezosalema awa na rond-point Kimpanza. Un message sur l'assainissement. Boaka matiti na poubelle na balabala te. Awa toza na la propreté et la règle d'or. Merci. Sac poubelle yango yo. Je suis scout, je suis propre. Bandeko na biso ba oyo bazosala assainissement bango yo. Assainissement ya ville ya Kinshasa, Kinshasa ezobonga. Merci Nabino. 3 Ega Production TV. Moko ya ba chaîne YouTube oyo elakisaka bino réalité ya ville ya Kinshasa. À carte de qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Beaucoup comme on a awa, ndenge assainissement et eau salema. Toujours avancé. Na vlog na biso kaka neto annonçaki yango. Donc ne kosuki cela. Yango na croisement ya Victoire na Sayo. Croisement à Victoire na Sayo nde bisika tokende kosukisela yango. Toujours avancé.
na vlog na biso. Wana totiki rond-point Kinkwanza. Tozokende vers Sayo. Tozo avancer na vlog na biso wana totika rond-point Kinkwanza oyo tokoti bascout bazosala assainissement. A quelques messages oyo bakomi totiki awa tokomi déjà Birmanie yango oyo otanga na Athénée de Victoire, otangisa mwana Athénée de Victoire, Athénée de Victoire yango oyo, Athénée de Victoire yango oyo awa en quartier Onel. Athénée de Victoire dans le quartier Onel. Avenue Victoire. Ils ont traversé 2 communes. Tobandaki na commune ya Kalamu. Awa tozo sukisa na commune ya Kasavubu. Toleki plusieurs quartiers. Tobandaki na Kauka. Kauka 2, Kauka 1, toye na Matonge 3, na Matonge 2, toye na quartier des anciens combattants, na Lodja. Après Lodja, toye Katanga, na Salongo. Quartier Katanga na Salongo. Awa toza na Onel na gauche na biso. Na quartier Salongo toujours. Na droite na biso centre culturel yango oyo. Na académie. Awa na droite na biso. Awa toza na ndenge ya nsima. A mopanzi ya avenue Victoire. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo lelo na vlog na biso oyo toyaki kolakisa bino avenue Victoire na bino botika kala. Boyebi lisusu ndenge ekoma te. 3 Exa Production TV chaîne moko oyo elakisaka bino réalité ya ville ya Kinshasa. 3 Exa Production TV montage ezalaka te kaka ndenge tomoneli yango, ndenge tolakisi bino mpe yango. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso. Osepeli na émission ya lelo. Pesa merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Freddy Kaliga en Allemagne. Merci na pasteur Olivier Tabala
na église Christ charismatique et prospère na Londres. Merci na maman Jolie Ngumbu na Paris. Merci na Jean-Jacques Okolo na Texas. Merci na Joachim Elenge na États-Unis. Merci na Mavelutete na Allemagne. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso. Merci na papa Paul Mafuta na biso ya mokolo na mokolo, papa Freddy Kalija ya mokolo na mokolo, papa Guy Kalamabi a Boma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na papa Feli Bolakisa en France. Awa tokomi na croisement ya Sayo Victoire ya Ngoyo. Ozongi na droite ya biso Kei Triomphal. Ozongi na gauche na biso ozongi Ngiringiri. Ozongi Bumbu. Prochainement tokoya kolakisa bino pe Sayo kaka ndenge tomasana kolakisa bino balabala ya Kinshasa botika kala na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Émission na biso mokolo lelo esukeli awa na Sayo soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu.